Mercredi, là, mon abalandignon, so info linga la journée à peu pour na peu tout fond basang même pour na côté Sabino Ndongo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na président ya Rwanda Paul Kagame bakutana ki mardi 18 mars 2025 na Qatar na initiative ya Son Altesse Tchèque Taimino na cadre ya ba bonne relation ya coopération pe ya amitié et longo na ba mboka mibale pe ba chef d'État mibale batalisi engagement na bango pour na cesser les faits pour basang même so na Assemblée nationale pour na côté Sabino Ndongo président et Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe abetaki masolo mardi 18 mars na ambassade extraordinaire ya pénipotentiel ya République ya Serbie près ya République démocratique du Congo, République du Congo, Cameroun, Tchad pe Centre Afrique. Riti mapine reportage. Président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, abetaki masolo mardi 18 mars 2025, na Mirol Jib Jetvich, Oyo Azali, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire, ya République ya Serbie, près ya République démocratique du Congo, ya République du Congo, Cameroun, Tchad pe République centrafricaine. Diplomate serbe Oyo ayaki kotalisa lisungi na mboka na ye epai ya République démocratique du Congo na tango Oyo RDC azali victime ya guerre ya agression pe ya violation ya intégrité territoriale na ye. Occasion epesamaki pona Mirol Jib Jetvich Oyo alobela 3 secteurs ya liboso Oyo Serbie azali disponible pona kotalisa coopération na ye elongo na RDC. Alobelaki industrie militaire na kati wana Serbie azali parmi ba leader na Europe. Agriculture na domaine ya Serbie kuna bazali parmi ba grand producteur ya masango, ba fruits, ba légumes kati na mokili mobimba. Alobelaki pe restructuration ya armée oyo ezali bongo principalement formation ya ba officier supérieur pe développement ya médecine ya guerre. Boye azalaki intéressé na main tendue ya Serbie numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe atalisi ke République démocratique du Congo a coopéré et longo na ba pays frères oyo bazali kotalisa grand défi pour le développement na domaine industriel pe na domaine militaire oyo ezali kotonga armée moko ya makasi oyo ekozala équipé après démantèlement ya ex-Yougoslavie besoin moko ya makasi ya République démocratique du Congo lokola restructuration ya armée boye main tendue o ya Serbie et tombé na tango malamu ndenge professeur Vital Kamerhe asukisaki. Tout kalaka l'Assemblée nationale pour Dakutal Sabino Ndongo bureau et la commission de défense et sécurité et l'Assemblée nationale après ça qui rapport naie mardi 18 mars il y a ba audition il y a ba membre et il y a gouvernement en rapport na situation sécuritaire na parti il y a est il y a République démocratique du Congo encore une fois héritier mapindemi. Bureau ya commission défense sécurité ya Assemblée nationale ba pesa ki mokolo ya mardi 18 mars rapport na bango pour na ba audition et ba membre ya gouvernement en rapport na situation sécuritaire oyo ezwami na est ya République démocratique du Congo mingi penza violation ya intégrité territoriale ya République démocratique du Congo et pa ya Rwanda oyo azali kosunga ba rebelle ya M23 rapport oyo ezali mbuma ya mosala oyo esalemi na tango ya mokuse commission oyo et permettre les locaux éclairés bureau ya ba différentes interventions ya ba membre ya gouvernement oyo bayaki kuna pona likambo etali guerre ya agression bayokaki vice premier ministre ya intérieur elongo na collègue na ya défense bayokaki pe ministre d'état aux affaires étrangères pe collègue na ya budget pe ministre ya finance boye bango nyonso batalisi ke contenu ya rapport oyo ezalaki na nous réservé na président ya bureau ya Assemblée nationale Boye honorable Ribens Mikindo, président de la commission défense et sécurité, ndenge atalisaki bosimba ke ba membre ya commission défense et sécurité, bango bazalaki obligé ya écouter ba vacances parlementaires na bango pour na répondre na appel ya bureau ya commission pour na procéder na audition pendant mikolo ebele ya quelques membres ya gouvernement pour na oyo etali ba question sécuritaire. Na cadre ya tournée na ye na ville ya Kikwiti pona o etali opération congolais telema après meeting na ye premier ministre Judith Suminga akendaki ko inspecter ba infrastructure ebele o ezotongama na financement ya gouvernement Nathalie Kaila héritier mapindemi. Premier ministre a visité ki biloko ebele après meeting na ye akendaki na état-major 11e région militaire et pa wapi a constaté ki
État ya route Kanzombi oyo ekomi impraticable depuis ba année ebele a visiter ki pe hôpital militaire ya Kikwit kuna na état major alobi ezana litomba kotalisa na population ke toza elongo na bango agression oyo biso nyonso esengeli totelemela yango na campagne congolais telema. Bouenawana en tant que premier ministre chef ya gouvernement alobi ezalaki na litomba kotala baspe mususu socio-économique oyo bazali concerné la population kotalisa bango ke gouvernement azali ko garder bango esprit pambate mosalande e kotombola mboka. Chef ya gouvernement akendaki na hôpital militaire régional ya Kikwit et pa wapi misala ezali kosalema. Hôpital oyo ezali réhabilité grâce na financement ya gouvernement a visité hôpital militaire na instruction nyonso epesamaki po na ko réhabilité hôpital oyo pe ko bakisa maternité pe centre d'hospitalisation misala ezali kokoba normalement dans 3 ou 4 mois maternité oyo ekosila akendaki ko visiter ba bâtiment ya construction ya état major ya 11e région militaire Judith Suminwa akendaki pe ko visiter route Kanzombi oyo ezali nzela moko ya intérêt économique ya makasi na commune ya Lukeni na Kikwit kuna ezali bongo na état moko ya malamu te depuis bamvula ebele alobi a utiliser kinzela po na ko produire biloko ya malonga oyo ekomema ekouta na kipuka kibangu route oyo lelo ezali coupé na ba érosion oyo esali bamvula ebele na quartier Kinzombi. Chef ya gouvernement a rassuré population na implication na ye po na réhabilitation ya nzela oyo a félicité maire ya Kikwit pambate a bandi déjà ko créer misala pona kosilisa érosion lelo esengeli ko discuter na Kinshasa pona kotalisa ndenge nini koluka misolo oyo ebongi pona ko réhabiliter nzela oyo pambate e ko permettre ko relier partie ya population ya Kikwit pe lisusu na secteur oyo ezali ko représenter 30% ya population yango ezali coupé na ville. Premier ministre a confirmé que courant électrique oyo ezali produit na barrage ya Kakobola et kozala définitivement lancé mvula oyo na août 2024 ba essai expérimentaux yango esalemaki. Judith Suminwa a promettre ko s'impliquer activement na finalisation ya misala ya électrification ya Kikwit pe abakisi ke ekolandisama na ba projet ya électrification ya Idiofa pe ya Bulungu. Initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba yemoko honorable Norombung assistaki na kilt vendredi ndenge ezalaka momesano kuna la dilando héritier mapindemi. Na cadre ya mois de la femme ba mama ya paroisse CAC Lembagar 1 oyo basangana mingi na mifako epai wapi ezwami na avenue de la Paix na commune ya Kisenso ba organisaki culte moko ya kafu ya ba mama ba bengi yango jeudi spécial mois de la femme oyo ezalaka occasion pour ba mama ya mifako ya paroisse CAC Lembagar 1 na commune ya Kisenso ba yeba na kosala culte na cadre ya mois na bango na occasion oyo thème nango ezalaki vase d'honneur pe sous thème ezalaki rester en place pona mokolo ya jeudi bango ba invitaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu oyo ayaki elongo na molongani na ye mama Régine Luzolo ezalaki occasion moko ya kafu pona évangéliste itinérant honorable Nerombungu ayeba na kotia ba mama par rapport ya mwana bango évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki na thème oyo identification et récupération de bénédictions. Bosimbake honorable Nerombungu ateyaki na mokanda ya 1 roi chapitre 3 verset 16 à 17 et paiwapi alobelaki likambo ya basi mibale oyo moko abomaki mwana na ye pe na maele mabe alingaki a récupérer mwana ya moninga asengi na ba mama esengeli bazala éveillé pambate moini satana alukaka koboto la bénédiction pe kopesa bato biloko nyonse mabe. Boye pona collier utile à l'agréable. Bosimba ki ba mama ya paroisse CAC Lembagar 1 ba pesa ki ba cadeau ya ndenge na ndenge et pa ya évangéliste itinérant honorable Nerombungu pona ndenge aleka ki na cadre ya mois de la femme pona côté ya bango yepe évangéliste itinérant honorable Nerombungu lokola atika la kasimate a pesa ki ba mama ba cadeau ya maputa oyo yemoko akabolela ki bango na esengo wana quelques mama ya paroisse CAC Lembagar 1 baloba kiboui esengo toza nango pona journée ya lelo tayebi ya niveau te po toza na mwana biso oyo nzamba peso so kati ya paroisse o papa Nerombungu
alataka biso mbala na mbala eza mbala liboso te abakisa lisusu tout ekoya azonga na ebonga na ye en plus na posa na ngai IEC Gombe kita na kisensu tozaki likanisi tobengisi mwana biso son excellence Mburu Neron akoteya biso na milulu na biso ya bamama toza esengo lokola a honore andimi koya koteya biso po soki azaki na nde muso akoya mpe koya te me atosi bamama atosi nzambe ateyi biso vraiment tosepeli mingi na mateya ateyi biso. Chaque année le mois de mars na niveau ya communauté Mifako communauté Boma oyo ezokamba na mama Alphonsine bunda batiaka programme na biso na mois de la femme batielaka biso programme bongo lelo toyambi papa son excellence évangéliste itinérant Nero Mbungu ateyi biso identification pe récupération ya bénédiction ateyi biso balakisi biso basi mibale oyo moko alalelaki mwana na ye o mususu ya mayele alaleli mwana te ndenge nde na suka kuna mwasi oyo azali éveillé amonaki ete mwana oyo akufi azali ya yo oyo yanga yango ne ya momo kati na yango toyambi ye na sengo nyonso vraiment pe na suka biso na niveau ya Mifako communauté topesi cadeau pe papa pe atiki biso bongo te papa wana pe atili ko latsa presque ba mama nyonso bazalaki na kati na salle. Ambiance ezalaki vraiment kitoko na paroisse ya Selemba Gare na commune ya Kisenso et pai wapi évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu atiaki ba mama na ndenge ya kitoko nyonso wana ezali kotalisa esengwe ba mama na cadre ya mois de mars oyo ezali mois de la femme honorable Nero Mbungu évangéliste itinérant tango nyonso azalaka pene ya ba mama pambate ayebi importance pe utilité ya basi. Maman ya paroisse protestante CAC Lembagar 1 bazalaki na culte spécial jeudi na cadre ya mois de la femme prédicateur na bango ezalaki évangéliste itinérant honorable Nero Mbungu Ritima Pindeme l'a dit là. Ndengi kaka na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu devise ezali Dieu est notre force kuna nyonso ebandaka nanu na prière ba élève ya maternelle babandaki na culte d'action de grâce oyo esalimaki kuna sur place basambelaki pona bango pe batikaki nzela na bango ya visite guidée na supermarché ya quartier de Bonhomme na commune ya Matete eyeba na koleka na ndenge ya malamu na sima ya culte d'action de grâce bango nyonso elongo ba madame na bango rendez-vous epesamaki na supermarché oyo ezwami na de Bonhomme na Matete epai wapi ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba ya maternelle bayaki kopalpe di doigt biloko nyonso oyo etekamaka na supermarché pambate après avoir kotagisa bango esengelaki bakita sur place pona kotala biloko nyonso ezali kotekama kuna ba jus ba boulet ba cadeau d'anniversaire ba matungulu pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso oyo etekamaka na supermarché ba élève bazwaki ta komona pe kotuna mituna epai ya ba madame na bango pona kozaba éclaircissement par rapport ya oyo nyonso batangisaki bango sur le plan théorique esengo ezalaki vraiment makasi pona ba élève oyo ya complexe scolaire Mama Pemba ya maternelle komona oyo bamoni na supermarché na quartier de Bonhomme na commune ya Matete visite guidée elekaki vraiment kitoko ndenge ba élève bazali kotalisa. Nous des élèves du complexe scolaire Mama Pemba de la maternelle, nous sommes venus découvrir les articles vendus au supermarché. Les articles vendus au supermarché sont les bonbons, les chocolats, les gâteaux d'anniversaire, les pommes, les légumes, les jus et les dolés. Les articles vendus au supermarché sont les légumes, les dolés, les biscuits, les chocolats, les chips, les raisins, les gâteaux d'anniversaire, les boudins, les parfums, les fers. Il y a beaucoup de choses au supermarché. Les articles vendus au supermarché sont les bonbons, les chocolats, les boudins, les dolés, les parfums, les gâteaux d'anniversaire. Les articles vendus au supermarché sont les chocolats, les biscuits, les boudins.
Encadrement ezali ya malonga, formation ya qualité na complexe scolaire Mama Pemba, ba enseignants bazali vraiment qualifiés, ba élèves bazali kobanda formation ya makasi pe ya kitoko, kobanda kaka na maternelle déjà, niveau ezali kutalisama. Merci beaucoup honorable Nerombungu Mabanga Moyo, ndenge ozali kusala makasi pona ko encadrer pe ko éduquer bana oyo bazali avenir ya lobi. Commune ya Kimbatek eza na problème makasi na likambo etali mai ba reporter ya info lingala ba beta kiturkuna bolanda reportage ba sali pona bino. Awa tozali na ville province ya Kinshasa kasi likambo ya kokamo ezali ke bisika mosusu bazali komela mai ya mabulu ndakisa komini ya Kimbateke na quartier Kikimi population oyo bazali na esengo soko mokete po ba difficulté ya mai pe insécurité kutu ya kosakana te. Toza problème mai awa mai pasi botiela biso mai toza na posa mai botiela biso mai pasi ba mai tozo mela ya mabulu toza na susa mai botiela biso mai penza mai makasi ya mai apon kote msuba mai ya mabulu eza kitoko te de souci eza ke gouvernement pa fatia avec la biso mawa atela biso koto toza problème makamba mai de souci nde yangwana soka atie biso mai koto biso pe to sepa gouvernement na eto betele pe biso maboko atika te lemba kitoko na mokali na yango basengi na bakonzi batala pe na ngambu na bango po bakondisio ya lolenge ya boye ezali malamu te po mai bazali komela ezali komemela bango ba maladi ya ndenge na ndenge. Par reporter ya info lingala journal ya peuple babeta ki tourna commune ya Kinseso epai wapi batalisi bino ba difficulté o eza kuna na likambo etali mai. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kinseso bazali konyokama na problème ya mai chaque jour bakoma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na ntina yango population ya quartier Ngandajika bazanga ki malobati biso na lisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosu na biso basi la biso pena ba pompe na ba veni ata 4 ata 5 euros aider biso pour boitala pesi ka mort to atene to zoni okam. Population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. Potiva pezali potopoto kitoko pona bana na bino bazala en bonne santé. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protivap est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les Protivap, c'est bon pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodona Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Dala. Ba yango. Chata kitoko ntato makasi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Pona kolata ba sapato ya qualité awa na RDC to na ville ya Kinshasa solution za kaka na présidence de la SAP pa ya sapeur de ta papa griffe na 7e rue Limité résidentiel juste na petit boulevard. Baye nyonso balinga kolata ba sapato kitoko sapeur d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sapeur d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sapeur d'état
Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça koleka mundele et puis eloko zo mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingi ko soutenir yete na ebita bandeko nanga botuna peut-être bango na ebaka te na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oye na pouvoir oye kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaka te pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable et à la chaussure et à la sandale et à la ceinture et à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les bolite le la ilk oye na dimina le le mort na dimina le mort ateza le mort na comme sango le la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali se moko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Pona koyeba ndenge nini journée ya jeudi 20 mars kozala bolanda prévision météorologique oyo bande kona Metelsat basali. Et la Metelsat a déjà lancé son bulletin de prévisions saisonnières dont nous avons déjà comme vous voyez ici, nous avons la prévision saisonnière qui est du mois de mars, avril et mai. Nous avons aussi la prévision régionale des mois d'avril, mai et juin, et qui va nous donner un peu de précision sur les comportements des climats ici en RDC et aussi dans la région. Nous avons à Kinshasa, la saison s'annonce excédentaire, donc Kinshasa et Congo central sera dans une période excédentaire de précipitations, soit des pluies. Nous avons aussi l'Équateur. Au nord, nous avons les bas Ouélé et les hauts Ouélé, ainsi que l'Ituri, les nord Kivu et les sud Kivu, qui seront dans les excédentaires. Nous avons dans la région, comme nous montre la prévision de Serbac, et nous avons la saison sera normale à partir de la zone où s'embrase Brazzaville et les Gabon, ainsi qu'une partie de la RDC, d'où la partie ouest. Donc cette partie-là aura aussi des pluies et caractérise ça comme une pluie normale. Mais les températures, en ce qui concerne les températures, nous constatons que les températures seront normales. C'est-à-dire les températures vont nager entre 31, 32 ou voire même 33 degrés pour la saison. Parce que c'est la saison de pluie, la température, il fait tellement chaud.
Et il fait chaud pourquoi? Parce que l'atmosphère a besoin de l'énergie. Et cette énergie-là, c'est pour la formation des nuages qui peuvent donner des précipitations, des nuages convectifs dont nous parlons, des nuages convectifs. Ce sont des nuages qui s'étalent en grand développement, qui donnent le coup de tonnerre et qui peuvent donner des précipitations. C'est pourquoi il fait chaud pendant la saison de pluie. Au gouvernement, nous demandons de prendre des dispositions pour le public qui se trouve à côté des eaux, en fait de pouvoir sauver leur vie et les biens qui peuvent être vulnérables. Tozana communiqué écologique bolanda lecture na yango. Bafami Kamvoa la penza ou bazana mawa ya koyebisa baninga bandeko pe bayebani liwa ya mwana ya pendeko na bango nyonso na kombo ya Rachel Binda lelo oyo akufaki depuis le 7 mars 2025 na hôpital ya Bumbu na sima ya pasi ya kobota. Zoto ya Mowei ezwami na morgue ya hôpital ya Ngono Maria na commune ya Makala. Programme ezali boye. Mokolo ya jeudi 20 mars 2025, veillée mortuaire ekosalama na avenue Mokoto, numéro 21 na commune ya Ngiringiri, référence croisement Khartoum na salle polyvalente La Fortaleza. Vendredi 21 mars 2025, 9h juste levé du corps pour exposition à la morgue de Ngono Maria. 10h, recueillement et dépôt de gerbes de fleurs. 10h30, départ pour inhumation au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. 13h30, pain de consolation. Tika été communiqué oyo et comme la batonyos oyo bayeba ki Rachel Binda lelo. Famille Bitota, Kabasele, Kabamba, Bazana Mawaya Kwedisa na bandeko, Baninga, pe bayebani na bango nyonso, liwa ya mama pendeko na bango, Bitota, Kabamba, oyo akufaki mikolo eleki, programme ya matanga ezali boyi. Mokolo ya vendredi 21 mars 2025, boye veillée mortuaire ekosalema na salle polyvalente Fondation Mbangu, oyo ebenga makakala, salle Matou Samuel. Yango ezwami na avenue Asosa, quartier Diomi, na commune ya Ngiringiri. Mokolo ya samedi 22 mars, na ngonga ya 8h, levée du corps ekosalema na hôpital ya Kitambo, pe recueillement ekosalema na salle polyvalente Fondation Mbangu, ex-salle Matou Samuel. Dépôt ya ba gerbe de fleurs ekosalema sur place, bongo na ngonga ya 12h, départ ekosalema po na cimetière ya Kintambo. Tika été communiqué oyo et comme la batonyonso baebaka mama Bitota Kabamba. Merci na confiance pe fidélité bozaka nango na info linga la journée ya peuple pour na peuple ceux qui bosse plaki na édition ya mokolo le lobo. Merci na Igor Tingwaza ki na sima ya caméra montage et tout mama ke pa ya Fabrice Londombi pe Christian Kiangebe ni supervisé pa ya Héritier Mapinde mais concours rédactionnel ya Nathalie Kaila ngana mino to côté na mokolo zali koya. Au revoir.